Karine Mokonzi bafanatique na ye bakomi kosasa ye. Karine Mokonzi équipe nationale apanzi bajoueur mais équipe nationale ezali. Karine Mokonzi na bacamarade na ye ya Afrique na poto keba. Est-ce que liloba Grace Mbisa loba partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi bafanatique na ye bakomi kosasa ye. Karine Mokonzi équipe nationale apanzi bajoueur mais équipe nationale ezali. Karine Mokonzi na bacamarade na ye ya Afrique na poto keba. Est-ce que liloba Grace Mbisa loba na 10e mois nde bisika bakomona ndenge makambo ekobanda? Est-ce que biloko ya Grace Mbisa moto ezosala to ndenge nini? Mokili yango en tout cas eza vraiment elengi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote ba oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune fille na ba jeune garçon, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, Karine Mokonzi, première dame Internet, azoningisa toujours Internet. Lelo yo, ayebisi ba fanatique na ye, bosenga pardon, ndenge bopopolaki Karine Mokonzi. Mais ba fanatique na ye, batelami kaka na même position na bango ya 5e vitesse. Balobi bakosenga pardon te. Karine Mokonzi ayebi parmi bafani na ye soki baza na niveau nini, baza na bavoka, baza na badocteur, baza pe na bashege, baza pe na bavoyou, baza pe na basango, pe baza pe na bamama pasteur, bapapa pasteur na baprophète. En tout cas wana nayebi ke oui bafani ya Karine Mokonzi bazali ya modèle na modèle ndenge moko tomonaka bafani ya manike. Mais awa tozolobela première dame ya Internet aza na likambo monene ya équipe nationale na kanisa bino mo boyebi bajoueur nyonso ya équipe nationale bapanzani équipe etikali sans bajoueur. Soki nga na koluka bajoueur nayebi te mpona former équipe wana ezonga. Mais lelo yo Karine Mokonzi keba même na bacamarade na ye, voire même selon bafanatique na ye mosusu keba na Pamela Shekola. Bon, nga nayebi te soki baza keba na Pamela Shekola. Po Pamela alobaki aza na likambo na motu te, aza pe na kanda na motu te, baza pe ya koswana na motu te. Bien sûr mikolo yo azo publier bato yo. Bon, oya liwa ya ndeko ya fifisi wa eza normal, foko cha mes condoléances. A publié susu oya Juvenal Kibala na héritier na carte Champs-Élysées bazolia. Bon, na moni yango pe eza normal asala promotion. Mais nayebi te soki baza na keba na ndimi te Pamela Shekola na Karine Mokonzi
akozala na problème ya makasi loba ya moke kaka ya ndenge wana likolo. Mais awa tozolobela première dame Karine Mokonzi soki lelo azongeli héritier po héritier nano azongeli ye te. Bafanatique balobi non azobanga po héritier alobaki na ye okoseka mokie okolela ebele. Bamisusu balobi liloba ya Nzambe elobi boye zala na confiance na nkolo me kozala na confiance na moto ya mokili te. Mais siko bafanatique bango balingi Karine Mokonzi azala na confiance na bango. Siko bango bazalaka banani ba angelou mokili yango en tout cas eza vraiment elengi goût nga nalingaka boye ntango rando yaka kitoko sans contrôle. En tout cas ngai nazomona nkembo na Yawe, nkembo na rando. Première dame bamisusu balobi na ye atika France azolesa jazz azofuta bataxi ya cher mais elakisi teke ye moto azofuta yango. Bato baza na bango ntango mosusu bango bazofuta mais eza malamu ndenge bafanatique ya Karine Mokonzi bakengelaka Karine Mokonzi po makambo ebele balobaka. En tout cas soki Karine Mokonzi asali yango ntango mosusu ekochaina à l'aise ndenge bango balingi. Mais ngai Karine Mokonzi asala o bafani na ye balobi to asala oyo alingi mpa na ngai naza moto oyo nalinga net mpe nalinga rando mpa na ngai kaka nyonso eza malamu. Mais liloba oyo ye moko Grâce Mbisi la sexy bien sûr alongolaka lisusu te alakisaka so eloko te mais aloba tozela 10e mois donc 10e mois oyo de 2019 bisika makambo ekobanda. Est-ce que auti Lomé po Karine Mokonzi akoma kozwa ba problème ebele boye po ye moko Karine Mokonzi alobaki ye bato tu bakokokende kasi bafani na ye soki bazali azalese ye akontaka kaka na bafani na ye asalaka kaka maloba o bafani na ye balingaka. Mais lelo yo parti ya bafani na ye o bafani nyonso te moto bazoloba mais bafani oyo baza na site ndenge tomonaka 5e vitesse Papa Matondo aboyi kutu kosala émission lelo na 5e vitesse ye moko mama 5e vitesse alobi mikolo yo bakosasa Karine Mokonzi bien sûr bakotika ye te mais bakosasa ye po ye alingi kotika bango azonga pa ya watu mpe bafanatique na ye bakonfirme ke bazalaka mwasi na mobali aluka mwasi mobali mosusu héritier atonda basi ebele. Bon nga nayebi ke Karine Mokonzi na héritier Watanabe bazali mwasi na mobali te kasi bazali bapartenaire ya kosalisa bilengi mpe azali lokola attaché de presse na ye po elakisi te soki boza kokabola bilengi ke bozali mwasi na mobali. Nakanisa moto nyonso oyo akoli na poto ayebi ke bilengi tokabolaka yango même okutani na ndeko moko na disco bobini kaka 2 fois boye bosololi na litoi olobi ne nalingi nakabola bilengi obaluki na nsima to na kati ya voiture bokaboli bilengi mais elakisi te boza mwasi na mobali. Donc yango wana pa ya Karine Mokonzi na héritier Watanabe baza mwasi na mobali te po soki bazalaki mwasi na mobali mbele Karine Mokonzi akabolaki mpe bilengi te na fere. Bien sûr alobi ke alingaka fere makasi wana mpe akosi te po fere en tout cas awumelaka. Bien sûr ye mai na bilanga atiaka mokie mais azwaka temps ebele ke moto mosusu akokotya mai na bilanga mpe na mikala 8 mais ye akoki kotya milanga ekala moko kaka mai me nde awumela. Yango wana alingaki mingi na ndenge ye moko ayebeli. Alors Karine Mokonzi
soki lelo alobi makambo ya Miriam ezali vraiment pote bon wana nayebi te olanda ngo na video mosusu mais Karine Mokonzi soki alingi azonga pa ya wat parce que toujours etambolaka ye ndenge aza wana fo atambola na musicien moko oyo kote nde mpe bazolobela ye donc ye na wata soki succès na ye oyo aza nango sikoyo emata makasi oyo akomi na bafanatique ebele plus de 150 000 abonnés na Facebook ezalaki parce que akangamaki na elengi ya Congo Claudine Suka na Tracy Mbelenge akangamaki na Héritier Watanabe kuna babanda kolobela ye ye mpe banda kolobela bango eza kosala mariage moko kitoko na ndenge ya mosala apart kosangisa bilengi mais lelo ya kangami na papa Kulut ndenge bafanatique na ye balingi atikala toujours kota azali ya papa Kulut to azwa bamusicien nyonso pa ya Karine Mokonzi na ndimi te stratégie na ye ndenge amemelaka makambo ekokende vraiment ndenge yalingelaka yango wana Karine Mokonzi azomona bien papa Kulut aza bien na kosangisa nzoto aza bien na koyoka bagungu aza bien na oyo bayembaka cache na Wilo Longomba amesani na bacache ekokozala kitoko mais na ouvert to na modèle ya attaché de presse en tout cas Karine Mokonzi soki aza kaka na papa Kulut kombo ekobunga koleka kombo ya nani boluka oyo kombo na ebunga mais soki aza na héritier kombo na ye ekokende na même équilibre na makambo ya sala mais lelo mpe bafanatique na ye balobi héritier azali moto barankine soki akangi kana asakanaka te epuis bato ya héritier basi bakomaki koloba alors soki Karine Mokonzi ye akondima amikitisa po azali mwana ata koyoka soni ata bakoseka ye mais prouvi soki héritier azongisile bolingo akozonga na position oyo azalaki mais likambo ezali eza ya Karine Mokonzi te likambo ezali ya héritier po héritier eske akokoka kozongisela Karine Mokonzi bolingo ye moko nano sankoki mpe bafani na ye nayebi te mais likambo nyonso ezalaka toujours na surprise po héritier ye mpe akotala eloko nini ya malamu Karine Mokonzi akoki komemela ye oyo azala komona ya malamu bien sûr mingi oyo Karine Mokonzi akokomemela ye na kanisa fo ezala na mosala mpo na kosangisa nzoto héritier aza lokola na modèle na ye bokote kuna mwa pe na explique ngo eza te yango wana héritier lokola sabimisi bamoya ya makasi baphrase okolela mingi okoseka mokie mpe alobi na Keli Katenda tokoki kosolola makambo wana te bafanatique na ye mpe baza kopukula donc eza mpasi mpo azongela Karine Mokonzi mais surprise ezalaka toujours yango wana Karine Mokonzi ndenge aza wana tour oyo fo aluka moyen ayokela bafani na ye ata kosala nyonso bango bazoloba te mais ebongi alandela bafanatique na ye soki balingi nini même soki atali na bacommentaire to atali na basite na bango ayeba soki balingi nini asala oyo bafani na ye bakoloba bien sûr Karine Mokonzi alobaka na bino asalaka makambo nyonso oyo bafanatique na ye balobi oui mais bafanatique na ye oyo asalelaka makambo oyo ye mpe alingi donc elingi koloba boye soki Karine Mokonzi alingi kozongela héritier na motema na ye sikoyo ya kopona bafanatique oyo balobi naza na posa zongela mpe papushi nsima nango ya kotanga bakombo alobi tala nani oyo alobi nazongela ye tala nani oyo alobi nazongela ye nsima alobi moko tala oyo alingi te nazongela ye bino bokokanisa oyo balobi azongela ye baza ebele nzoka eza bongo te
ezali volonté ya Karine Mokonzi. Donc elingi koloba soki 10 000 balobi zongela ye 10 millions balobi kozongela ye te, Karine Mokonzi soki alingaki kozongela ye akosala oyo 10 000 personnes balobi oyo ya 10 millions akokipe bango te po volonté na ye mutu etindi. Elingi koloba Karine Mokonzi mokolo moko te asala oyo bafani na ye balobaka. Wana eza kaka modèle ya koloba oyo babengi na lopoto façon de parler. Mais Karine Mokonzi asala toujours oyo motema na ye ekoloba. Yango wana nga naza d'accord na nyonso oyo ya kosala, pamba te ngai nalingaka nde boye rando pe makambu ezala mbilinga to ebonga nga kaka provik nayoka bagu nayoka gu nayoka gu. Yango wana bandeko nanga nazozela nayoka vraiment gu ya makambo yango ndenge ezokende. Mais condoléances lisusu na famille ya Fifi Siwa na ye moko Fifi Siwa na ndenge ndeko na ye auti kotika biso pe na bandeko nyonso oyo bakuta kodinda na nzela ya Turquie pe bato nyonso oyo bakuta kufa na mokolo ya lelo batiki biso. En tout cas mes condoléances biso totikali kaka na mokili oyo koyoka gunango ndenge ezalaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zawana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.